Mbote mbote balandi nyonso ya Info Sans Fil TV ezali bongo ya bino mama info ndenge na ye toka kolobela moke lisolo oyo ezali koyinda kuna epai ya Fabien Kuswanika journaliste na biso ya monene na mboka Kongo. Bandeko na ngai esali pasi pe mawa, bandeko nakanisi mikolo eleki tolandaki live epai ya ndeko Fabien na tele ntango explikaki biso likambo oyo ezali koleka na kati ya famille moko oyo bango bana ye mboka Congo. Ndeko na bango akufaki na ntango ya korokoro ndenge boyebi kaka na mboka Congo na 2021. Ndeko wana azalaki kosala na présidence kuna na boyi kotanga bakombo pamba te bakombo nyonso makambo nyonso ya bandeko elekaki obele na émission ya ndeko Fabien. Asaleli yango 2 émissions parce que oyo ya liboso ndenge elekaki parti oyo ya kote ya mama na avocat ya bana bamoni ete bafai pe bamakambo mosusu ya solosolo te ezalaki ebele, yango wana mpe bango mpe baye kozongela mpo bakolakisa biso vrai version oyo ya likambo, surtout oyo etali mbongo ya bana mpe liwa ya mwana ya ndeko na biso minor ya 16 ans ndenge babomaki. Ndeko avocat alobi ete liwa ya mwana ya ndeko minor jeune garçon ya 16 ans oyo bazalaki kolela na nkombo ya champion ezalaki na cadre ya makambo ya mbongo wana ya bana wana te. Mbongo oyo mama mami azwaki po ye nde azalaki responsable, bapesaki responsabilité ya kobokola bana ya ndeko na ye oyo akufaki oyo bazali kosala na président. Donc liwa ya mwana mobali wana ya 16 ans ezalaki liye na makambo wana te. Alors nazali kozongisela nano mwa moke avocat biso pamba te biso nyonso toyebi na kati ya mboka Congo soki moto asali yo mabe eke alobi akolakisa yo ntango ye akoya kolakisa yo bandeko na ngai ekozala te ke bakoya kaka tudo baye epa na yo basali likambo azongi non. Oyo bango wana basalaki baassassin wana bamiyibi wana bato oyo bayaki na bamashete bato oyo bayaki na mandoki ndenge avocat azali koloba oyo basalaki ezalaki diversion. Ndeko avocat toyebi mpe bino nde bozalaka toyebi te makambo nyonso boyebi ezali faux, makambo nyonso boyebi ezali faux te, mais kasi oyo wana ndenge explike ngai personnellement na comprendre ke ezali diversion bango basalaki mpona au lieu bakende kaka na ndako ya ndeko minor ye moko babomi mwana babeti bango masasi bazongi motu nyonso alingaki koyeba ke ezali mpona likambo wana. Alors mpo bazwa mwa raison mpo bakamoufle mwa moke likambo ndenge elekaki bango bakei kokota na bandako ezalaki pembeni na bango na kokota na bandako ya bavoisin bayibi mpe kuna na ndako ya bavoisin mais baye kosilisa miso na bango na ndako ya ndeko mobali minor bakoki koboma mwana na ye bateye bambeli soki babetaki bango so basalaki bango nini toyebi te tozalaki mamba tozalaki te kasi toyoki eloko ezali vrai eke bakotaki na ndako ya ndeko minor babomi mwana na ye ya 16 ans wana ezalaki diversion basalaki mpo bakende koyiba epai ya bavoisin kasi bango nde babomaki mwana ezali bango pamba te likambo ya mbongo plus de 1 million de dollars na Congo wana ezalaka jete lokola ndeko mami alimwisi mbongo ya bana nyonso bango soki bazali koluka moyen bakoka korécupere mbongo ya bana yango wana balakisaki ndeko minor tala danger oyo oza nango soki bobimisi mbongo wana te bokozwa oyo bino bokomona oyo bino bokomona babomi mwana. Ndeko avocat lobi ezali bango te ezali likambo mosusu eye kokuta kaka na likambo wana mboka Congo makambo mais entre temps motu mobimba mwana ya 16 ans oyo azali innocent oyo akotaki kutu na makambo wana te mpo ezali makambo ya bango bana te ezali makambo ya baparent mwana wana asili kotika biso akei afundami azali na te ya mabele. Bandeko na ngai esali mpasi mpe mawa kasi kote mosusu tozongi lisusu
Côté ya famille bande, côté ya famille ya mobali, oh là là, likambo ya mbongo, likambo ya mbongo. Bana wana kutu bazali na chance. Mwana nini yango na Congo oyo bino bomoni ke papa na ye akufi, bato moko boye bacolaborateur ya papa na ye, bandeko soki mpe ya papa na ye, soki mpe présidence epo mbongo mpe toyebana te eza flo makasi. Soki mpe présidence moto abimisaki mbongo mpona bato nyonso oyo bakufaki kuna na présidence na ye, bakufaki na bureau na koro na bolimbisi bandeko. Soki mpe ye moto abimisaki mbongo mpona kopesa bana na bango nyonso, oyebi te mpona toyoki lisolo moko te bimeli biso. Kasi bana ya papa wana bazwi mbongo, bapesi bango mbongo, bazali bana 4 na mwana moko plus de 423 000 $, c'était euro na mwana moko. Bandeko, mama mami oyo bapesaki responsabilité ya bana, bandeko mosusu ya basi bandeko mosusu ya basi biso tokomprenaka bino te. Yo mama mami ovandi mbula ebele 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 na poto, bapesi yo mbongo ebele mpona bana wana, plus de 423 000 € mpo okoka kobokola bana wana mpona mwana moko, plus de 423 000 €. Ndeko mama, eske mpona komatisa bana wana 4 na poto ezalaki likambo ya pasi? Lokola yo oza na dossier ya koadopte bana wana te, me bazalaki na responsabilité na yo, mama nzela mokuta ezalaki. Lokola biso bakongole tolingaka na biso koyeba makambo ebele te, toboyaka mpe kokende na babiro mpo tokoka kokende kozwa bainformation oyo ya vrai. Tovandaka kaka na bandako tozotunatuna babiloko ezanga ntina, tolingi bacope, tolingi kotika bacope te, yango tozosouffrir. Bana wana bakokaki koya na bango na ndenge moko ya propre na poto awa. Soki okomisaki bango na classe, okei na ville na yo par exemple, otuni na direction na ville na yo, na bourgmestre na yo otuni, nazali na bana ya ndeko na nga papa na bango akufi. Bana wana bazali na mbongo na bango, compte na bango yango oyo boye, bazali na mbongo oyo ekobokola bango. Nakoki kosala ndenge nini mpo nazwela bango baya kotanga awa par exemple, mpo baklase awa batunaka motu bien. Soki ye moko moto kozwa bacharge ya bana na yo ya klase, ou bien baza na mbongo bien ndenge nini, opresente bacompte bancaire na bango, bambongo na bango bakokomisa bango na klase, mpe bana wana bakoya kovanda na poto soki bakoka kozala na charge ya gouvernement oyo bino kuna bozali na France. Balingi kozala na charge ya gouvernement français te, balingi kozala na charge ya bango moko mpo bazali na mbongo na bango. Entre temps yo tante na bango okokaki mpe koprofite na makambo wana, ozwi ndako ya monene, ovandi na bana na bino, bango ozofutela bango classe mpo bazali na mbongo na bango. Me biso lokola tolingi kosala makambo ya bacope, okende koluka moyen, ozoluka sikoyo moyen omema bana na poto esimbi te, bana bake kokatisa soki mpe bato oyo ndenge balobi nzambe na ngai, bake kokatisa soki mpe bato bana baza na mbongo na bango ebele ebele, esimbi mpe te bazongisu Kinshasa, mama na bango mpe asiliki abi lokola bokomi kotambwisa bana na nga pambapamba, nakotika lisusu bana na ngai na maboko na bino te, bozongisela ngai bana. Bokei baprocès, mama alongi procès, bazongiseli ye bana. Bino sikoyo bandeko ya papa bovide bacompte bancaire ya bana nyonso. Mbonge ezala ta matite, mbonge ezala ta matite yaya, mbonge ezala ta matite, mbonge ezala ta matite. Wana ezali ndenge bana kini bayembaka ntango tozalaka bana mike na Kinshasa kuna na lingwala, tobandaka koyoka baya na biso baza koyembaka na nzembo wana, bazobeta bambonda na bango. Mbongo ezala ta matiti, likambo na mbongo bozongiseli mama na bana na ye, kasi mbongo boyebi okopesa ye te. Kasi lokola bosi bozongiseli ye bana, azwi garde ya bana, bosilika te, me bozongisa mbongo ya bana po bondimi kozongisela ye bana. L'État apesi ye raison a récupérer bana na ye, me bozongisela ye mpe mbongo
ya bana na ye mpo abokola bango. Ezali bana na ye abotaki na mobali na ye, bino bozalaki batata mwasi na banoko, bapesaki bino chance wana ya kobokola bana wana bobebisi. Lokola ye mama arekipere bana na ye bandeko, toloba te ke o mama ntango ayoki mbongo eye yango wana ye kolandela mpo arekipere bana. Oui bien sûr aza mpe mama na bango ekozala mpe ayokaki ne mbongo mpo ye alobi ke ye makambo ya mbongo etali ete ye ayokaki na ye yango te, abandaki bademarshe na ye wana avant ayeki oyoka makambo ya mbongo nsima. Mais ezala ayokaki makambo ya mbongo, ezala ayokaki makambo ya mbongo te ntango ye moko mama na bango azali na bomoi, soki avenir ya bana ekomi benda bika kende boye lelo zonga boye lelo ozongisa boye lelo kasi aza na droit korécupere bana na ye. Lokola mpe leta apesi ye droit ya korécupere bana na ye, bandeko famille ya papa bovanda mama alobi bien aza na besoin bopesa ye mbongo me bokoki koluka ta motu mosusu alicheraka mbongo wana me ye aza na besoin mbongo ya bana na ye ekoka kozonga mpo asupporte bana na ye baklasse na bango, ye moko asovera bango alandela makambo na bango. Boke kotika bana ngana bake kovanda kuna epa mama na bango na Afrique du Sud, entre temps baza na mbongo na bango ebele oyo koyoki kotiake bakoka kokende na mboka moko oyo ezali ke bana wana bakozala na sécurité. Afrique du Sud sécurité eza te bandi, biso nyonso nde toza boye tobangaka Afrique du Sud wana nde makambo na bango elekaka kuna. Sécurité lokola ezali te, bopesa mbongo mama luka moya ebimisa bana kuna na mboka wana bakende kotanga na bango mpo bango bazwi chance au moins bango bazwi chance. Depuis ngai nakola boye nabotama na kwa mama mobimba boye na nayoka te gouvernement congolais babimisi bambongo moyo plus de 423 000 euros mpona mwana moko. Est-ce que eza jeu? Bopesa bango mbongo na bango deja mpo tanto bandaki mabe na chaque mbongo ya mwana ndenge bango balobi toyebi te soki eza ya solo soki eza ya lokuta, mais balakisi bapreuve avocat ye na bapreuve nyonso apesi pa Fabien, tomoni bapreuve nyonso ndenge tata mwasi mami obandaki deja mabe kolongola 23 000 euros 23 000 euros na compte ya mwana moko na ebandeli nano olongolaki deja 23 000 euros etikalaki ba 400 000 euros. Ntango etikali ba 400 000 euros na suka ale bodeplace mbongo nyonso wu fote ezokende na bino mpo motu mosusu boye basalaki ko mpona mbongo wana kobimisa mbongo wana ye mpe akimi deja donc ezomonana ke likambo moko eza wana bino bolingi te kopesa bana mbongo. Me boza famille no, bozali famille bandeko, bokutani na mama na bana bobengani bosali lisolo ya famille bobongisi ezali mbongo ya bana. Papa na bango esika azali lelo oyo soki mpe azolela ye soki mpe azoregrete nayebi te, bobongisa bopesa mbongo ya bana kimia ekota na kati ya famille. Sino te bana wana lelo lobi ntango bakokola bakoyina bino batata mwasi na bapapa kulutu soki na bapapa leki bakoyina bino. Mbongo ya ndeko na bino ekabola bino te ezali ya bana na ye. Mama na bango akende abala te mbongo ya bana na ye bopesi ye abokola bana bino. Sikoyo boya kozongela ye apres soki abokoli bana te, soki abokoli bana bien te, soki atangisi bana bien te nde boya kolakise mosapi. Mais pour le moment lokola gouvernement justice epesi mama na bango responsabilité ya bana na ye bazongiseli deja bana na ye puis bana na baza deja epai na ye na Afrique du Sud. Bandeko na nga eza clair, bopesa ye mbongo na ye bakombo na bino etika kokenda minoko ya bato pamba te boye ezali soni mpe mawa. Ezali kaka baconseil oyo eza kaka conseil ya mama congolaise mama info nalobi no likambo oyo ezomona ya moke ma ekoki kokoma likambo moko monene lelo lobi po kombo ya mama Denise ekotaki na kati. Effectivement mama Denise mpe aza na kati ya masolo ya kombo ekotaki eyokanaki, eza ya kobombama te, eyokanaki bango sikoyo na présidence bazoluka famille ya ndeko mami bokoka kozongisa mbongo wana bino bozwaki. Eske soki mbongo wana ezongi na présidence bana wana bana na bino bakozwa lisusu mbongo wana? Point d'interrogation. Biso moko toyebi ndenge nini la frappe eza na kati ya gouvernement na biso.
Donc bosala effort, boyokana, bosolola, bozongisa mbongo ya bana na bino, bozongisa yango. Bandeko, botika makambo ya moyibi ya mbongo boye, eza malamu te bandeko, eza malamu te. Mbongo ya bana na bino mofe bolingai bolia yango, bolingai bolia yango kitoko na propre nyonso, moto alingaka yeba aza te, me bino bobendi nyonso bango, botika compte ya bana 00. Makambo likambo wana bandeko, ezali kaka conseil moke tolingaki topesa na lisolo oyo tolandaki epai ya papa Fabien. Soki ndeko olingi kolanda lisolo oyo bien, kota na tele ntango okomona eza na 2 live esalamaki mpona lisolo oyo. Merci beaucoup na bandeko nyonso. Partagez. Mama info nazozongela ba live kala te nde tokondea kosala liboso. Merci. Bye.